ezali mawa nakoki kutu mpasi na motema moye naloba lisusu eza te na suki wana peuple congolais nzambe abenisa Congo. Merci bandeko congolais kaka ndenge tozali koyebisa bino bolongola ignorance boluka koapprendre mingi tozali koyebisa bino boapprendre mingi bozali na chance bokomi na bamboka oyo ke mundela pesi privilège na mutu nyonso akokosala barecherche mpe ankese quelque chose na mutu na ye botika baignorance botika mutu oyo ngwanda le terminator atika komanipule bino bandeko nga mutu kola ngwanda kokosa ngai te bandeko nakolele bino eloko moko mingi bayebaka te boyebi ntango général Maïla akufaki mingi bayebaka te ke ntango baopération esalamaka na kantiachi ngwanda na Saddam Hussein Kongolo Mobutu bazalaka na mokolo yango na butu yango ngwanda azalaki na biro ya général Njimbi abombanaki kuna Saddam Hussein azalaki binombre tina ndenge baopération esilaki ngwanda ekolongwa na ntango baopération bamakambo nyonso esili ntango azwi confirmation ke babeti mpenza nani général Maïla basasi ntango ayebi ke akufi na ndenge babomaki chauffeur na ye nde Saddam Hussein akei asali esignale nde ale ngwanda ekobima ngwanda ekokende est-ce que bino akongole boyebi yango yango nazoyebake bozamba ignorant namu lokola ngwanda ngai nakokondima ye te parce que bamakambo mingi oyo ngai nayebi ngai nakokondima lokola ngwanda te mes chers amis ngai nakokondima lokola ngwanda te parce que baopération ebele ngai nayebi yango tozoyoba bino ke toza kokende malembe mais mokolo tokoloba ye te tofungola dossier oyo mpe bamakambo baibu basala na Congo. Bon, le coup la peuple congolais mingi azalaka ignorant yakanisaka kaka ya bazokosela ye makambo bazosaloba mpona propagande ya Kabila non tozoloba mpona propagande ya Kabila te parce que na minute nde tozoloba président Kabila na Congo population eselingi ye kuweti kwe balingi ye makasi na makambo asali na Congo mais ngai soki nazoloba koloba biloko boye parce que na kanaka yango utakala nalobi ete un jour mokolo bokonzi ya deuxième république kokwea un jour nakofungola monoko na koloba mais oyo ngonda komeli bino nyonso tuna balivre na ye wana ezali yango nyonso tu nde bino bozokanisa mais oyo bino bozokanisa oyo tozoloba bavakire oyo nde tozokobimisela bino bato bazoyeba oyo bazalaki na kati ya circuit nde bazoyeba nini nalobaka yango ete bamingi oyo bayebi bamakambo balandaka nga avec beaucoup d'attention bayebi mais bato oyo mingi bazali kaka bato oyo ya lolenge oyo bazokomprendre te baomona neti naza kosala makelele mais bandeko bozwa yango liseki te na revele na peuple congolais bamakambo ebele na nzela ya interview ya mama Bobila Dawa na revele biloko ebele oyo bayebi bakoyeba na nzela ya bamakambo mingi oyo bingai nazali koloba bato mingi biso bakoloba eza comédie mais bandeko eza comédie te naza korevele bino babiloko ebele yango nazoyebisa bino ke mokolo ngo na kovivre ngai boye na bandi masuba ekobima ye na bilamba mpo wana mpenza nasa motema koloba motu abimisi secret donc azalaki mpenza motu akati nazali kobandela lisusu mpo mokolo akomona ngai masuba ekobima na bilamba wana mpenza ekozala émotion mpo na ye ya koloba ete motu abimisi secret azali mpenza motu akati bandeko bana bolingo ezali seki te antachi wana ezalaki ndako na ngai ezalaka na nini na gbado wana nyonso ezali babisika nyonso na reki moto akokosa nga azali te jamais moto akokosa ngai est ce que bino boyebi na dernier jour ntango Mobutu azozwa vieux na ye po akima oyo ayibaka saka Mobutu aki na bapasseport na ye azalaka mpenza masuwa na ngai donc mutu na ngai mpenza est ce que bino bakongolais boyebaka ke soda moko ayibaka saki ya mama Bobila ezalaki na bapasseport Mobutu na kati na dernière minute yango wana il faut botunaka bamakambo congolais peuple congolais bosalaka bamakambo te neti boza baignorant botunaka bamakambo na baoyo bayebi histoire boyebi histoire ntango ngai monaka bino bosalaka bamakelela wa toke kotambola marche nasekaka na bitala tala baoyo nakosepela kutu ntango nayebisaka bino na bino nakosepela kutu namona mutu moko boye ebimi oyo ezolobaka aza lider na bino nakondima oyo nayebi te kaka na deuxième république nakondima mais nakomona mutu ya ngwanda mais nazomona kaka ondire kaka nazozongaka na kati ya boîte bandeko ezali sekite oyo nazoyebisa bino makambo nayoyebisa bino soki ezala okuta nakufa lelo yango nazoyebisa bino ke peuple congolais fungola miso lelo bozoganga ba 3 millions banini mais bozobosana te bapapa na bino oyo bazalaka impeye mingi bakufa wana basusi bakota na sa mabele wana nyonso ezalaki torture bassassinat wana nyonso ezalaki bassassinat batorture bazwa ennemi bango na kufa est ce que bozokoyeba te oza koyeba te baopération ezalaki na mbongo kobote ebele na banque d'Israël à l'époque ngonda kosala bamitandanga basinete na lokuta na kombo ya Mobutu bakunda nde kobimisa bango na mbongo ekoma kuna boye okomona ale ezokende na kombo ya ngwanda na biro na ye est ce que c'est normal alors que bato na Congo na ntango wana baza kokufa bandeko ngai namoni makambo bakomando mingi oyo ya DSP basolda mingi oyo basalaki na ceinture ntango baza koyokaka na bandi mingi deja basi bakomprendre bayebi nani wana oyo aza koloba histoire mais nayebisi bino kaka oyo ezali révélation aza kopesa na peuple congolais mokolo ezali oyo bokomona ete image nange bimi
ntango nazoloba bosika ngwanda kozala masuba ekobima na banzi ya kondima te ke mutu okola nde nakoka kobimisa baseke oyo lelo naza kobimisa na oyebisa bino nayebi bino mokola koyoka masuba ekobima na bilamba mpe nkolana ntango mosusu bokokaki ngwanda keolamka na hôpital ebongana mingi oyebake vérité bimi na mutu moko otanga mosusu ta mosu ayokaki lisolo wana esalaka eloko te mais oyebake vérité ebimi epai ya mutu moko oyo azalaka mpe koparticipe na bamakambo na yo ya buzoba eke omoni ye sikoyo boye malgré ça avant yebisa meme na bato ete mutu wana azokosa mais réaction ekozala kati na yo yana bi mokolo ngwanda kovivre ngai masuba ekobima pepe kongole alinga te masuba ekobima mpo wana kozala neti akomona neti ondireke nzambe nde natindi ange mpo arevele bamakambo nyonso yango nazoloba ke ata ngwanda ndenge azali wana ngai nayebi ngwanda très bien pepe kongole wana alobaki pepe kongole motema malamu parce que ndenge tozali na poto soki tolobi ete na babiloko mpe ngwanda asala biso soki tolobi ete naluka ata 5 ou bien 10 personnes oyo ngai nayebi bamisu bazali na Europe de l'Est bazokotelengana so na bi tosangana mpenza tolobaki tokotisela mpenza ngwanda esprit tokanga ye mpenza boye tokosala yango malgré bagarde na ye wana tokosala yango parce que ayebi biso mpe ayebi na makambo nini oyo biso tosala mais yango toyebisa pepe congolais bolongola ignorance nde ezoboma pepe congolais oyo aza koyebisa bino bamakambo oyo ezali deux fois te ngai nasali formation na ngai na Israel ntango mobutu aza kotinda basoldat mpona bake de kozwa formation mais nyonso te ezali mpona loba yango awa te mais nayebisi bino kaka nkolo lider na bio okokumisa ngo ngwanda mpona kovivre ngai akoyeba ke aza na affaire na kokamwa mpe masuba ekobima na bilamba na suki wana merci mais nayebisi bino ete bozala attention peuple congolais bozala mayele bato bakoza bino lisusu te bandeko babolingo na banzi oyo tozalaki na yango wana mpo message oyo tokopase mpona bino tozali kaka kosenga na bapeuple congolais bolongola ignorance bobanda kosala barecherche bino moko boluka babiro bobanda kokota mpona kosala barecherche boyebaka bamakambo ya kongo botika koyoka bamasolo ya nsima ndako po ete mboka na biso kongo histoire nango ezali molai histoire nango esukeli kaka na 7 millions de morts te histoire nango esukeli kaka na baviole te mais kongo ezali na bahistoire ebele oyo biso esengeli toyeba mpe toyeba ndenge nini tokoki koankese quelque chose awa na europe po ete tokende kotonga mboka na biso parce que topesaki exemple toza komona banigérien bato ebelebele bazali koya awa na poto mpona kosala business baza kozwa mayele mpe bazali kokende kolakisa yango na bamboka na bango pourquoi ba biso bacongolais tolongola nanu esprit ya kosalaka bamakambo oyo etali bashek ye bamakambo buzoba na motu pambapamba tolanda makambo ya malamu okomona ete mboka na biso kokende liboso tolongola ignorance lelo soki ngwanda azali kozwa bino facilement parce que bozali na ignorance mais ndenge kaka ngai nalobaka ete lokola ngwanda ndenge ngai nayebi bamakambo eleka na deuxième république jamais ngwanda kokosa ngai mpe nazali koyebisa bino mokolo ngwanda komona ngai boya kovivre ngai ngwanda kokoya émotion ntango mosu akende kolamuka na hôpital bozwa bahistoire oyo nazali kobetela bino liseki te mais ngwanda soki amoninga boye abanzi akomona histoire ya deuxième république mpenza nyonso ebimi libanda na mutu oyo ayebaki makambo na suki wana botikala malamu na banzi ete tokopesa bino baémission na bino mbala ya nsima ntango tokozwa basango mosusu merci.